Justement, nalobaki que ce jour-là, nalamki na tongo boili se faire appeler singa bonjour. Et puis à tuninga, il me dit comment jusque là aux utilisé tapis volant na yote. Après sikoyo, il faut oluka. Mbwa, omoni mbwa ndenga zakawana soki azolela nena bon na surveiller bango na moni na ndenge bakei ba koti classe na ndenge ba vandi na classe mais tant to komi na tango ya récréation na bani ko tinda l'esprit ba stimuler bango ko ba sombelo ko balia batu so mona vandi na bar akotaki banda 10h abi ma 16h yo kanisa zo mela kama sana abani ko sambela mbongo soki abani ko sala banda prière normal soki mbongo bachaki yango pona ko somba makila mutu soki nene au nom de Jésus na neutraliser yango tout tango bi au nom de Jésus ba esprit azali na mbongo ba pakati mbango bazongelinga maître école mokengeli en face école mokengeli bana mususu balokotaki mbongo wana misusu wana donc naeba te est-ce que azum kate wana moi mba muke pembeni ya mukate allié po sepelisa bana batayebise na beza batu moko bayibi mbongo na ngai balokoti yango balie pe yango bazoya na ligobi misela bango remorque moko ya mystique ndenge bazoya wana fina bango na taxi wana ata moko te abika. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokesikana longo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Modifier comme le Seigneur assistance au nom de ça l'idée jusqu'à la fin qui a été vrai spirituel et révélé du sol quatre nous sommes unis pour le la sanctifier au nom de Jésus-Christ. Il est le Seigneur des Seigneurs, il est l'omniprésent, l'omnipotent, l'omniscient. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, lui qui nous a sauvés par son sang précieux, et nous sommes appelés fils et filles du royaume de l'Éternel. Et il nous a fait un royaume de sanctificateurs comme on le sait, comme on signe dans sa main. C'est aussi une manière de vous dire shalom, bienvenue. Donc cette émission d'un témoignage qui nous a fait. Aujourd'hui, je suis avec Papa Jean-Marc, avec lui, nous allons continuer avec ce témoignage. Mais je demande à Yves Bolofa, M. Fallou, de nous balancer un cantique pour la gloire de notre roi Jésus-Christ. Et on se retrouve tout juste après. Régie à vous. Allez, Nazokatela nzambe losako na sesiko. Tozokata losako siko tuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Ani.
va, on y va. Allez, Katela. Allez, s'il vous plaît, Olingi lipal, Olingi kopot, Olingi mosala, Bona nini. Papa Guy là-bas, la maman Lauriane là-bas, là, derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame, elle s'appelle Lauriane. Là-bas, là, Losakwatoa, maman Louise, hein, Mumbanga, que le Seigneur te bénisse. Depuis l'Afrique du Sud, Marlène Bouy, God bless. Pourquoi pas à maman Betty Kokele, à maman Fouratabou, à tous ceux-là qui nous aiment, Nathalie Moussibou. Que Dieu vous bénisse. Au départ, je disais, je suis avec l'homme de Dieu, Papa Jean-Marc, à qui je dis Shalom, bonjour. Bonjour Tifa. Comment vous allez, l'homme de Dieu? Par la grâce de Dieu, nous allons bien. Gloire à l'agneau, nous continuons toujours. Comment les enfants de Dieu ont réussi ces témoignages? Et avec beaucoup d'enthousiasme, Ok. avec beaucoup de joie. Amen. Bon, nous bénissons les Seigneurs. Gloire à l'agneau. Au démontrer au Seigneur ce que ça tout ça, mais tout babengi aussi, hein. Ou quelques-uns babengi, juste pour poser quelques questions. Quelques questions, oui. Concernant Vina Bango, orientation, orientation, prière, tout ça. Donc c'est ça. Voilà, nous continuons dans le témoignage, parce que nous avons un sacrifice il y a 12 personnes pour tapis. Voilà, il faut qu'on justement, nalobaki que ce jour-là, nalamki na tongo boili si faire un bonjour. Et puis à Tuninga, il me dit comment jusque là aux autres utilisé tapis volant na été. Na epsé que na bino na koko utiliser en moté parce qu'il fallait na sacrifier 12 personnes. Et bah était comment s'en sortir. Ali nanga na pesi au bonjour donc mukola lelo nyonso yo kosala et au réussir. Alors na kena pratique ya somba. Parce que na monaki ko somba les facile. Donc de na zumbongo na che au danseur na expliqué que bino déjà au danseur na la fois passée zanini na loba toujours sur la naginga malamu te na partie et l'équipe pour que la continuité malamu ezama passe donc zongela la partie et l'équipe bongo pour ça la suite au moins que vous allez à la page. Alors na vu au danseur na kena mbongo na chena mbongo tout ça mais na sukela ki place na boaki mbongo na balabala kayange na lungwe wana d'abord qui m'a fiki kayange mbongo suna sundola ki na bar moko mon village na lemba terminus na commune qui m'a fiki na boaki na kayange na boaki na sous région na boaki na commune na mokengeli na boaki ndesiko na koti na chez maman mapasa na lemba foire na koti wana na vandi siko na surveiller bambongo na boaki wana bakolokota ngoto bakolokota te. Qu'est-ce qui va se passer? Il fallait naza na miroir mystique. Miroir mystique oyo ngamoko na salaki yango na ba principe ya grimoire de pape Pie 21. Donc pape Pie 21 a sala grimoire alobi que miroir o bato ko kepanga ebisha alobi que non oko mona muto asali o likambo apasi ya miroir tout ça là ngamona zai ko fabriquer yango. Il faut zo maya misu ya mbwa ndenge azalaka wana selon loi spirituelle wana mbwa amonaka besprit mbwa abonaka makambo nyonso ebombama na nya upendenge moko yango moni napesa conseil na bato baza oza poso za la prophète luka nzambe nde alobelaka yo nzambe afungolo misu ya molimo ke okende pa banganga bafungolo misu batio maya misu ya mbwa na nini misu ya nyao biloko wana nde bomisa ba prophète mususu akufi akomi koyambola ono ngai boye eske atokomi koyambola boye eske nzamba sepelaki na yo na makambo yo sali parce que Dieu n'a pas besoin ya ko pese gloire o eza ya yete. Dieu n'a pas besoin de pese gloire o uti na yete.
Miroir wana bana sa onde nini to kangi parenthèse avant que na évoluer. Miroir wana ezali oki osombi miroir na wenze. Okakola prité. Somba ngona maboko mwana mbali, osomba maboko mwana mwasi te parce que soki mwana mwasi azali na babikila et ka tekeli yango et ko fonctionner te. Monde wana eza monde ba loi. So respecter ba principe ba loi wana te ndo moni ba tebele bazobela maboma, bamisu bazobota bana bizengi, bamisu bakata bango bambula. Alors somi na maboko mwana mbali miroir wana, OK nango, tiena ndako na yo. Après sikoyo, il faut oluka mbwa, omoni mbwa ndenga zakawana soki azolela, omona jamais ma ya miso, potana bima ya miso komito no bima mbwa lela kama ya miso mbate. So omoni mbwa la mki na tongo mona mama ba biloko mo etele makela temeza poti wana ndemba benga ma ya miso ya mbwa. Alors, ozui yango, ezana ba poudre mo na tanga kombote, excusez-moi, botila nga rigueur. Donc na poudre wana sangisi yango pa oche parce que obenga kombo démon moko tango bengi démon wana obise lobi ke ndenge nazotia poudre ona boye soki par exemple mutu na problème aya se prononcer et kapesi mbongo na maboko nanga yo lata image to pe lata elilingi ya mutu asali mabe lata elilingi ya likambo wana pour apparaître na miroir. Donc en réalité c'est un démon alata ke elilingi ya mutu asali mabe. Parce que tant que yo komona wana obia mutu ona ebi eza intel. Do ezande wana. Donc c'est miroir wana nde nazaki nango. Nde na chiango siko nazo surveiller mbongo place na bwaki. Alors, d'abord mbongo na bwaki mususu bana moko ya dibota moko mibale bazwi mbongo ona bwakaki na kimafiki bazai ko kene école moko vers la source pas na lemba nde bakoko comprendre. Alors on y a bon, on a surveillé bango na moni na ndenge ba kei ba côté classe na ndenge ba vendre na classe mais tant to komi na tango ya récréation na bani ko tinda l'esprit pas stimuler bango ko ba sombelo ko balia oyebi ke bana wana malgré stimulation wana eloko moko te ezo simba bango te na tuni siko esprit za ko siko mais ndeni bozo stimuler bana wana ba sombelo ko balia wiza lokola ba mi sombi be ba mi teki bozo ko kate biso pe tozo comprendre te. Bon, ça va, voyons voir. Et à 12h et coquille, banana babimi, pe bazo zonga. Kaswana na vandi kana batala. Bat nous sommes na vandi na bar. À côté qui banda 10h à 16h. Yo kanisa zo melaka masanga. Aza mambazo sala wana. Na vandaki nazo tala kaka. Et mon atali miroir et mon atigala. C'est na no mela masanga na tala batu musone pe bazo kota tout ça. Na vandi me nazo surveiller makamnanga. Oyebi ke 12h et coquille, banana baketi na ndako. C'est que Nzambe abosani si bana wana kemba lokota ki mbongo balia yango te. Raison eza nini? Lelo nazo comprendre que parce que maman na bango azaki mosambe. Mais à cette époque là na ibaki loko mote. Bana bazongi na ndako, tamba komi na ndako, qu'est-ce qui se passerait? Tamba komi ka na ndako boye, maman bango abengi kaka oya azaki na mbongo acheki na couverture la kaye. Yo yaka aye. Lakisana ba kaye na yo ya communication. Avant de la monnaie, moi, on a comment qui est journal de casse, tout ça, contrôler, si là, si moi, avec moi, poids. Oh, bon, yo, comme Oiba. Après ça, il y a un bon côté, on met la classe, Nenisco, yo, y a un bon. Côté maman, tu le côté qui est en haut, mais tu le vois qui est au collier en haut de toi, là, ça y est. À moi, on a aussi. Or, en réalité, Bossana qui n'est pas Bossana. À Zimbongo, après si maman, a gangé, mbala, souka, bon, rotation, bon, t'es bon, mais on a la zone, na miroir. Maman, maman, azimbongo abani ko sambela mbongo soki abani ko sala bida prière normal soki mbongo ba tiaki yango ko somba makila mutu soki ne au nom de Jésus na neutraliser yango tout temps au nom de Jésus ba esprit bazali na mbongo ba pakati mbongo bazongelinga maître ba bengani biso kuna moyen to ngabi oh mbongo na ngeti kali kuna bino bo kima bozonga ah bozonga kuna bo récupérer mbongo ne boya lokwa bo moni ke kuna ça ne va pas ba bengani bino ba beli bino ba moto bino ozelanga ne mbongo nanga ezonga bazongi pour que nous récupérer mbongo esprit bakomi kuna mama azimbongo wana achanga na kati ya Bible yo ka intention mama oyo nazo za mbongo yo na kusema en église comme ça muto asiaki mbongo pour na kozwa makila bato akende ali ya nzambe c'est-à-dire aboma nzambe OK azipe Bible akoti na couverture bien pe akangi akoti na kati ya Bible akangi penza pochette achanga pembeni na muto ambeto ba esprit siko baye d'intention que ba fungola Bible babi misambongo wana bayana mutamba komo wana bwe pa moto epeli na Bible moi ba simbango ezate
bazongelinga maître to ebisaki on a bo savoir na comprendre ngamona monene bo vivre événement boko simba muntu wana te bo ça va mbongo wana to sundola kaka kwa bia zoke no pesa nso l'église to sundola kaka mais muto zoke no pesa pe kuna na église yango azala pe makasi so azama makasi te aoyeba ba moko page wana to tourner na nini na école Mokengeli en face à école Mokengeli bana mususu balokota ki mbongo wana misusu wana donc naeba ate est-ce que nzambe aveglaka bato bamona ngo te ou bien nini pona bazomona ngo ezana kaka wana bato bazoleka ngo bazongo pete mais oyo bana wana ya Mokengeli balokoti bazaki bana 6 ya libota moko bazotanga na école d'application ya IPEN suko bazwaka ezaki na nani bis moko à cette époque là ezaki komema bato a partir ya kimafiki wana ezokende ti esuka na cité verte suko bana wana bakoti bis wana parce que balokoti mbongo akoti bis wana bakiti na cité verte na triangle ko bis wana ezaki kosukela wana tant bakiti wana il faut suko bazwa taxi ya IPEN ne bakende école nazotinda l'esprit ba surveiller bango tant ba olia mbongo wana ba miteki mena bana bakomi place wana na triangle bateka mikate quelque part pembe na mpanzi yaya na bango zepsa baliki na bon pourquoi toza déjà na moi retard na somba mikate na mwamba pourquoi tozo kota na taxi parce que ba kota na taxi mi balé liboso mais 4 na sima mi balé ba koti liboso 4 na sima plus le chauffeur ça fait 7 personnes. OK. Tant ba vandi bongo ba vandi ko lia mikate chauffeur wana très gentil qu'il était amoni pe bana sepela na bana ala bandi suko ko yebisa bana wana bomi pona ni bino moko olia ba mikate na bino po boza ya famille moko ngalo ko na famille na bino te on bo pimeninga mikate en réalité azo salango parce que azana posa mikate wana te mais azo salango ka po asepelisa bana eza ba papa musu baza très gentil mais na bana o papa zo kasipe zo kasite eza ngo pe belé zo na yo papa wana azwa mukate moko à cette époque là ezaki mikate ya 5 Zaïre azwi mukate wana mwamba muke pembeni ya mukate alie po asepelisa bana baklient na ye ntango bazolia nzoka nde akoti mpe na kati ya infraction ya kolokota eloko ya moto kolia sans kotuna eza ya nani naolia bakiti na bamesa ata nya ukondoko namona yo nacha yo na mwamba na minito na kata pe na katikata saki ya fufu. Oui, allô, est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, oui. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais nous avons chez Labino, moi, je suis dans l'agence Nazareta. Sarita, c'est du sérieux! Oh. Maman, comment est bon donc yo pe ça au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sa su mulongo kuna. Poto zela susu. Kuna iza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman, dès qu'il y a un yebisingai, mais na limité, na lingina mona ki mona beso, poli kambaboye, na monde na ne salamate. Maman, yebisangai. Ba pesi mbongo kuna, biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique ou ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga, bandeko oyo. Même oyo bazana na peu de ressources comme les voyez des bandits bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien donc à partir à $10 $15 donc so na mbongo te ndebono na pota ko sunga yo a uzika biloko kolia maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa la boutique Nazareta est ici à Kubungate toza sur avenue Monkoto numéro 1 direction Elengesa face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa Monkoto numéro 1 à face à l'église catholique Saint-Vincent. Saint-Vincent de Paul.
Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà Bouzanango, on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non. Nazareth, nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Il y a modé, il y a un foufou. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça, c'est du sérieux. Alors, quand on a démarré voiture, on a azokende, babandi ba dépasser place mo bazo benga libulu, ba dépasser place mo comme les cité verte pour kota siko ba diadine, na bengi elima moko. Na ebisi eli sirène wana, oyebi sokozo mata ipen na ngomba ya badiading eza na lubwa komo ekataka nzela place wana me bakunda yango ekangama mwa liboso wana eza na lubwa komoko mozindo makasi libulu wana babeka yango buka mikuwa place wana sirène abimaka wana yende azaki kobimisela ba conteneur soki azwi yango parti ya fleuve aya bimiselinga yango wana pona sa la distribution na yebise na beza bato moko bayibi mbongo na ngai balokoti yango balie pe yango bazoya na ligyo bimisela bango remorque moko ya mystique ndenge bazoya wana fina bango na taxi wana ata moko te abika soki kutu moko azana ata ko respirer bo fina ye na gorge akata moto ata mutu moko tabima vivant. C'est comme ça que tant sikoyo bakomi na niveau wana ba monika remorque bimeli bango liboso chauffeur a crié ah to kufi et nye fuli bango bana wana nyonso tu bakufa 6 ya libota moko isi chauffeur échappé 7 mais bisaki bino ke na sina zwaki déjà 4 plus 7 ça fait 11 na place wana oyo ya nani ya rond-point ngaba na expliquer ki bino qui n'a qui bana 4 mais les un événement et salamaki pour nazwa 5e personne place wana ezaki ni tango bana wana 4 bakufi o ya mama wana mibale bakufi te ndenge natanga moi texte moko muke awa malgré mission nanga ezali na nazana linette te lelo bible lobi mutoyo azali kobanga nzambe azana appui makasi ya nzambe pe bana na ye baza kobatelama pote makama eye la bangote na Proverbe chapitre 14 verset 24 à 25 yango nde lobi bongo kendo méditer yango omona yango bien c'est-à-dire yo parents soko bangaka nzambe yo parents soki osalelaka nzambe na kati ya bosolo bible lobi bana na yo bakozala na appui ya nzambe mpe bakozala protégé na mabe moko ekoyela bango te ntango mama oyo abimi alobi bana na ye fiston bolamuki na ntongo ata monoko boprocès te bokosaka na sa nzete wana yango nzete yango eza likambo nini eza lisolo na betaki na parti oyo elekaki mais na bana na ye badeplace nzete ekwei parce que nabengaki indra za elima to pe démon wakimemaka mopepe oyo ya makasi wana tourbillon tout ça po akoyisa nzete mais na ntango nzete ekwei ekwelaki bana mini bato ya quartier ntango bamoni bana wana bakufi moko alobi te eza normal te comment expliquer bana nyonso bazosala na esika moko mama oyo abengi bana na ye bana ne badeplace nzete ekwela bana oyo ya biso seke ye aza ndoki ale babandi kobeta ye wana mobali ne aza maçon azaki kosala mwa mosala moko ya maçonnerie azobuka béton quelque part lokola na quartier nde ezalaka bwata bato mosusu bayini yo eza na moko akolingo kaka moko akimi mbango ke benga mbali wana soko ovandi awa baboma mwasi na yo balobi ke mwasi na yo nde moto aprovoke nzete ekweya bana ozoyoka sango mine bakufi wana ke mwasi na yo siko ntango mbapa wana ayoki bongo azoya na bar de mine asimi na liboko alobi liloba ntango azokoma pembeni amoni ke effectivement makambo ayebisi eza ya solo bazobeta mwasi na bato ebele ke mwasi na aza ndoki abi bamona nga mpona ninga oloba te
lelo pona mwasi nanga lokwa nga na mona nanu kindoki na yete ngamo na bala na yebika mwasi nanga sambelaka bongo mutu so asimba mwasi nanga azobeta ye kazandoki nazo bomba mutu lelo comme ça na ke nokufela na boloko maloba ya lobi mamoko nga na FC Esprit boyo ki maloba lobit alobi ke akoboma mutu po ke nokufela na boloko boyede ye kaka na eloko asimbi wana achuba ngota mutu soka achubi ata malembe bino bo renforcer mutu asa nini akufa comme ça ngana récupérer na makana miye moko nde mutu alobi agire kazoboma mutu aboma neka ndenga lobi wana ya ona ebisaka bato batela lolemo na yo bible zoba ke batela lolemo no koleka richesse oyo batela ka bato so batela mbongo avec beaucoup de jalousie tout ça mais batela lolemo te zokande na lolemo bomo ezali na lolemo kufa pezali lolemo na yo bible zoloba ke ezali eloko muke mais azalo ko la moto atumbaka zamba munene yango na vie avant que oloba tourner lolemo no 7 fois o raisonner mambo zoloba na ekosunga te ekobebisa to ekobongisa uzaka mutu alobi no boye pa obeti flèche tala na bible bazoloba babai na Jérémie to bomaye na maloba ya monoko na biso voilà baipsi Jérémie to yokayete to sayete to bomaye na maloba monoko na biso Tiffany batu bakoluka baboma kondima na yo na nzela maloba omonika mko souvent bopo bando za ndumba bona boye babandi ko diaboliser na ndenge nyonso siko amotema makasi misala nzamba mpe nazo appel lokote na bahena nga babomi. C'est pourquoi na vie il faut penda donc koyoka mingi te mais mingi koloba mingi te mais koyoka mingi. Voilà ndenge na linga ko pesa toli papa wana tango akei akompa soza ko beta masine abeti na ba makofi po mobali na ye ali chuba mwasi oyo azaki achubie na mukongo po akitela imwasi ne azo beta ye bibene wana ekoti yao ebimi liboso itsopo ebimi na makila bapanzani mbango ngana lobi mission accomplie ne kolungwana longwe place wana bomi déjà 5 personnes de ce qu'on a quitté na kimafiki na tiki bambongo donc plus 7 on a loba chauffeur wana na bana 6 o balokota kimbongo donc esaneti 12 na zongi na ndako na bilelo journée est passé bien pe ba comprendre ngate jour wana donc ba eza ba camarades ba connaissance donc na zome eza ba sanga pama boya to bae Elvis Cezani na wa de sengoka parce que na koksi 12 personnes il y a kolokota bien aimé eza passé baliwa mususu bato bazozo na vie na bango eza uti na famille na été pour Bible les œuvres c'est l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison mais bato bakufi est-ce que sa maison de mutu ebomi bango les hommes de famille te mutu alibanda yango na zoe bisa OK na visa la prudent Bible dit quand la prudence fait défaut le peuple tombe et Bible bakisi un enfant de Dieu se garde de lui-même et les malins ne les touchent pas voilà l'épître à Jean chapitre 2 vraiment na zoe bisa yo na vie na yo ya mokimwa na nzambe na vie na yo ya kimosali nzambe zana bokebi mingi na maloba pe na conduite parce que bato ozo pene na yo yo yebi bango te talande nini nazwaki facilité ya roza tapis volant alors nazo continuer ce qu'on a témoignage na kotanga ka ba livre wana na kotanga livre ya pape Pie 21 aza ko expliquer comment okoko pesa mutu mbongo na porte-monnaie des Indes article wana babini yango porte-monnaie des Indes apesa explication mususu comment okoko pesa mutu nguma wasanzaka mbongo tant nazotanga biloko wana bino nga bayebisaki nga tanga pratiquer na koza jamais na tanga sans que na pratiquer bien aimé nazo poser pe question grimoire livre magique grimoire livre tonda ba nini ba formule magique ba sataniste bazo utiliser yango bazo pratiquer yango bazo vivre bazo kende liboso biso bana nzambe tozo tanga bible mais tozo pratiquer yango soit tozo pratiquer te moyen to kende liboso ezate alors que ba komo dominer biso te so Satan komi ko dominer biso c'est que biso to saleli maloba nzambe te soit to tangi yango to méditer yango mais to mettre yango en pratique te parce que bible lobi soki bokotanga maloba oyo na Josué chapitre 1 verset 8 biso kokotanga yango pe okotiango na misala olungola te loko moko te nyonso yo kosala et ko réussir et ko kende liboso bible lobi bongo na psaume chapitre 1er 1 à 4 lobi pendenge moko que muto azoto sama lo bananzambe muto azo méditer maloba nzambe azo tiango na misala aza kwa nzete baloni pembeni ebale
et botaka mbuma na tango na yango pe makasa nango ekawukaka te. C'est la réussite. Mais comment biso bana nzambe to réussir te? Tozo tanga mabanzambe to salela ngote. Tozo tonga na kaka biso bana nzambe, tozo yina na kaka biso bana nzambe, tozo chola na kaka biso bana nzambe, toza ko to tikinzela malamu to koti banzela mabe. Bino bato mvuba kabbalistique. Kabal juif. Ce que vous avez dit, banzami mpungu na banini te. Neni siko besoin de makabal juif parce que biloko banzami mpungu na baneza loka kabal juif. Ya ndenge moko, eza ba pratique ya bokoko na bango, bakisi na bango, magie na bango. Ce que bino besoin de mango, boko tia na kati ya religion. Moi infiltration na bandeko ba infiltration koti makasi na kati église. Zamba ayokela ba pasteur Msumawa. Na kena na Brazzaville, na ne moko boye, na kepo na samsala nzambe, na komi kuna pasteur munene ya Brazzaville, dans une église munene, pasteur azo recruter baninga ba pasteur, bakota na franc-maçon, azo somela apesa ngomba mbongo, basoma ba mapango, bao bazana mapango batonga te batonga ba église, basala biloko wana. Ba pasteur ya Brazzaville makam nazo ba eske nazo kosa. Boyebi ke nazo ba solo. Et bosi bokoti kuna ebele. Siko yebisanga, bozo sa esko nzambe, oui bozo sa la Satan. Et bandinyo bazolanda bino ebele balanda bino po bozana ba mbongo tama na ba jeep bozo envoûter bango ou bien bozo pesa bango bomo ya seko parce que mission na biso dans le Seigneur les apotes tous wa bomo ya seko ezalaki toli nazo pesa na olia bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba. La minute on a 4 à katikati à 5 à Foufou. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as une galère à niveau 0. Tout ça là, oui. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais nous avons la bino, moi, je suis dans l'agence Moroboé Nazareta. Caritas qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna eza mambo mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais moi bandi. Maman, dès nanga yebisi ngai mais na ndimite na lingi na mona ki mona beso po likamba boye na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali ya distribution ya ba produits alimentaires na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme nous avons été bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15 donc so na mbongo te ndebono na pota ko sunga yo a ozika biloko kolia. Maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa la boutique Nazareta eza esika ya kobunga te toza sur avenue Monkoto numéro 1 direction Elengesa face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa Monkoto numéro 1 à face à l'église catholique Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Caritas qui dit sérieux. Mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le Nazarien
mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te